Sami. Grâce ya Nzambe oyo ya Jospin Lokamba. Amen. Mokili mobimba boyo kabolanda. Pai bat basobika yango yo météo 3 ans na 3 mois biki. Oza partout malade ici la kate paralysé, oza na sida obota kate obala kate. Musalo Zouakate, malade ya mbasu nyoso yaka awa. Okobika awa. Le 30 oyo eza dimanche de 9h à 12h. Pati topesi na bango bayoka yo. Bana Congo. Bon. Bana mokili mobimba. Bon. Gracia. Jospin Lokamba. Amen. Seigneur. Oh, Yesu Christ. L'homme du second. Souffle pas na yo. Souffle pas na yo. Amen. Souffle pas. Bongo yo. Ozana ndaku. Oza komitungisama. Oza malade. Oza la kakatono ya ndenge na ndenge. Oza wapi? Oza kende wapi? Misu na yo za wapi? Oza na poto. Ndeko no oza na kisasa za ko souffrir. Poto mobimba totangi te. Boya bobenga bandeko na bino na numéro oyo eza na télévision bozo mona oyo. Boya babika bazwa ngolu epa ya Jospin Lokamba. L'homme de second souffle za ko souffler. Ouh! Je suis admis. Je suis admis. Avec la souffle et le soufflesse. Amen. De qui? Amen. Grâce. Tu commences à m'en mentir, non? Non. Jamadi. Tu m'as pas. Je me parle. Tu m'as dit. Et je m'annonce. Amen. Que je suis ma guérie. Amen. Ma guérison. Je suis ma guérison totale. Ah!